Bienvenue sur Bipolar Closet. Les lots tokutani na Bipolar Closet canal T. Les lots tokutani na chaîne na Bipolar Closet mais les toza na spelisa.tv.com. Bango bazana Hollywood, biso toza na spelisa. Donc à partir de les lots soki au moins ba vidéo na ngai na chaîne wana te. Ya bango tala na spelisa po na ko banda kozala na ba vidéo chaque semaine na spelisa TV. Baluk o kozala na chaîne o ya spelisa TV e kozala kuna na canal na ngate o pe kozala kuna kozala te. Donc soko moni ke kuno tonzi te yava na spelisa TV okokuta lisusu baluk kitoko o spelisa yo. Donc maquillage lelo na elbino eza look o eza vraiment simple facile à reproduire. Look o naza komona ke eza kitoko mingi pona ba soirée, surtout soki oza muto na maputa oza na ba couleur moko ya maputa moko you know pour surtout soki maputa moko ta ba couleur. Donc look o eza vraiment bien pona yo. Donc ndenge nazaki koloba soko ozomona nga soko okuti vidéo na nga na bipolarcloset.fr chaîne na nga te o ya YouTube te yaka na SPLA TV. Soko la na SPLA na Facebook te ozozela nini soko souscrire na SPLA TV te souscrire ndenge eza wana landa Nana Takaza Media Group na Facebook pe na YouTube pe SPLA TV. Donc souscrire pour na totombola you know lokumu na biso bana mboka bango bazana na Hollywood biso toza na SPLA TV.com. Donc j'espère que vous recevez la look oyo soko lingo continue otala ndenge nazwaki look oyo continue kotala vidéo wana tokutali na vidéo oyo ezali koya nzamba pambola bino. Bye bye. Nako banana no vidéo nako pakola primer na ngai. Primer ezali base kaka ya fond de teint oyo nako disperser na elongo mobimba. Après kopakola primer na ngai nakoya kobanda kosala ba fard à paupières na ngai. Na fard à paupières naza ko utiliser Kaserne ya LA Pro HD concealer oyo ezali couleur ya faune. Nakoya kopakola ngo likolo ya fard à paupières na nga pe na ko disperser ngo malamu. Après kopakola fond de teint, après kopakola Kaserne pardon, nakoya kozwa poudre moko okozwa poudre oyo ezali donc ya compact ou bien ezali ya loose nga na sela la loose mais okosela pe ya compact. Nakoya kopakola ngo likolo ya Kaserne nazo pakola ngo polaire. Nakoya kopakola ba fard à paupières na ngai ezala facile pour nga ko mélanger. Après nakoya kozwa palette wana ezali ya Anastasia Beverly Hills couleur wana eza neti orange. Naza koya kosala ngo lokola couleur na ngai ya transition na ko disperser ngo malamu. Maquillage eza vraiment kaka au disperser malamu okoki kosala nyonso tout mais soko disperser malamu te ekobima bien te. Donc zwa temps ko disperser. Nazozwa palette na ngai ya Too Faced chocolate bar. Nazozwa couleur wana kombo nango ezali cherry cordial. Nazoya kotia ngo na ba point externe na miso na ngai epesa ngai moi effet moko neti smoky et puis na ko disperser ngo lisusu malamu vraiment. Na palette na ngai ya Anastasia Beverly Hills nazoya kozwa couleur wana kombo nango noir. Nazoya kotapoter na ba coin externe na ngai. Donc nazosala ngo donc ozotapoter ngo ya malembe ozotapoter ka mokie penza na lini penza kotia noir mingi te. Après na ko disperser ngo vraiment makasi po esangana couleur wana natiaki liboso na oyo esangana etika balini te likolo ya ba fard à paupières na ngai. Donc zwa vraiment temps na yo ya ko disperser malamu. Nakoya isusu kobandela na couleur wana ya oya transition. Nakoya isusu komatisa ngo mwa likolo mpo nakoya kopesa kaka définition. Sa gaze yango nazoya koya ko appliquer ngo likolo ba paupières na ngai nyonso tout na ko disperser ngo malembe et puis donc sangisa kaka nyonso tout.
puis moi cap moi kopako ya te et ça la bien surtout na tongo naza ko koza fara paupière wana ezali ya Color Pop Cosmetics naza ko koza nguka ko tiango moi na ba coin interne naza ko tiango na ba coin interne pona kala ko sala moi effet moko neti ya arc-en-ciel mais carane bandeli après na ko sala ba sourcils na ngai et puis elo musuna ngina loba soko na ba produit o ngana na ngote okosela ka ba produit o yoza nango après landaka ndenge technique ya kosala pe ndenge ya kopanza ba couleur et kozala nyonso tout na ko kosala ba sourcils na ngana déjà ba vidéo mingi ya ba sourcils moko za na Facebook na ngai moko za na YouTube na ngai mususu wana na sala déjà ba sourcils na ko kotonisa ngo après na ko kozwa caserne na ngai zali ya NYX donc mix nazo couleur wana o eza pembeni ya couleur wana ya mwindu nazo ko nettoyer na se ya makiki na ngai pour ce qu'on nettoyer na se ya makiki na yo et ko pesa yo effet moko ya propre net vraiment donc ba sourcils nous a vraiment détaillé pinza après il faut leur osali bongo il faut ko disperser ngo après so aussi ko disperser ngo il faut otia soit fard à paupières mususu na se soit aussi poudre pour jamais au côté à caserne ya moko après otielo ko na CT après na ko kozwa les sous caserne o eza net pour sonanga nzoto o ezali ya marque NW45 yango mutu nazo ko sala ko sana ngo likolo po caserne o na tiaki na seno ya likolo e cause la couleur moko te po o ya c'est clair par rapport au ya likolo ndenge na lobaki disperser ngo malamu nazo zo couleur wana ko mona ngo ezali white chocolate yango nazo ko tiri yango na se ya makiki na ngala nefa donc ozoka ko tapoter yango après na ko disperser ngo pona lingi ba ligne ezala te sangisa ba couleur pour sur sangisa ba couleur ou kozwa couleur à bien par rapport à yo kaka ko déposer ba couleur sans ko sangisa après pona makiki donc ba sourcils nga ko sila na ko kozwa gel bras eza ya Anastasia Beverly Hills na ko la lisango ba sourcils nga soki ozanga ngote na ko conseiller au salela fard à paupières peu il y a couleur à chocolat et au sala yo bien na ba sourcils mais yeba ko tiango mingité après na ko kozwa fond de teint ngezali ya Lancôme oyo na ko ya ko disperser na tiaka ka pompe moko po naza pinza na besoin maquillage couvrance mingité na koya après wana koya kozwa casser nanga ezali lisusu kaka o wana na sala ki ya LA Girl na koya ko banda ko sala highlighting nanga pe contour donc na highlight zaka ozo za musana si amisi na yo spécialement na tongolo la muki bas ozo za na tongolo la muki ozo za na baserne donc pour na couper ça yo et faire ko la muka soko za mutu moko penda musana to soki neti pour na soirée highlighting penza eza po mwinda ezo bisika wana o highlight et pesango donc you know lumière makasi et puis eza peka ko sala ezape ko contribuer pour na ko pesa forme na elongi na yo moko na ko pakola ngo et puis na ko disperser ngo malamu donc ndenge zana na ebi mutu ser na ngamo ko mela kinga ke ameka ki mebimaki ndenge moko te mutu moko te abotama ba moko ebi ko sala eloko donc maquillage eza chaque jour ozo apprendre même atanga chaque jour nazo apprendre loko asika so pour technique oyo yebi mutu susu azana technique akoleka yo donc luka o die kola chaque jour pe soki déjà so misane eloko moko oyo bongisa elongi na yo I mean oki ko bandaka ko salela ngo ndenge yo moko donc neti ngana za na maquillage na sa ngo chaque jour o na mona za facile déjà ba look no sto on a sala raté ndé na sala chaque jour mais na look na moko spécifique on a bi que non soki na ngina kinimba ko mona sa bo e manga bien après wana na kozwa poudre nanga ezali ya Sasha Cosmetics poudre wana soki ok na www.sashacosmetics.com soko sombi yango na check out otie code POLA1 okozwa 15% off po ba pesa kingai code wana pona pesa bino ba diva ngai soki bolingi bokende bosomba okozwa 15% off na yo na Sasha Cosmetics donc na kwa kotia bisika no surtout oyo na chaki caserne na kwa kochango.
Après kosala highlighting nanga ndenge bomoni nakoya kosala wing liner nangai na wing liner nazoya kosalela wing liner wana ezali ya 4 vondi soko za mutu oyo kokaka liquide te na koconseiller osomba ya crayon boye po oza vraiment na précision oza na précision ya ko dessiner vraiment eza kitoko na sepeli nango makasi po liquide donc ya liquide air moko ezalaka mwa pasi kosalela mais oyo eza vraiment oza na contrôle ya eloko nini ozosimba na maboko. Après nakoya kotia mascara na ngai ezali ya Benefit nazoya kotia yango likolo mpona kobongisa avant na kotia ba faux cils na ngai. Après nakoya kotia na se ya miso na ngai crayon wana ezali ya Milani Cosmetics. Après nakozwa couleur wana na palette nanga na contour nazoya kosala contouring nanga donc luka mukwa wana ya matama oya kozwa ngo donc ozaliti loko kosala ngo contour ozaliti ozokotisa ngo peno ozokotisa pe ozobimisa valeur nango mbala moko pe nakoya ko contourer autour elongi na ngai po epesanga neti effet moko lokola ombre aux alentours ya mutu na ngai. Après nako disperser yango nyonso tout disperser après mpona kosangisa nyonso tout nakoya kozwa poudre na ngai ya MAC W45 oyo nakosangisa yango et puis nako disperser les sources bozomona te ke tozodisperser kaka disperser nayebi soki oza na makasi ya kodisperser to okoka te me disperser. Nazozwa brosse oyo eza na nini eza vraiment flat eza na épaisseur te nazoya kozwa couleur wana lisusu Cherry Cordial nazoya kotia yango na se mpo nazalaki na posa ya mwa effet moko kaka smoky ya moke na miso na nga. Après nakoya kozwa fard à joue na ngai fard à paupière fard à joue ezali ya Bobbi Brown eza rouge de lèvres pe eza fard à joue yango nazoya kotia na matama. Après mpona highlighting nanga nazozwa highlighter nanga wana ezali ya Mary Kay soko olanda ba video nanga depuis kalobi ke na lela highlighter wana. Après nakoya kozwa lisusu ya Sephora soko oza na mbongo ya kosomba ya NARS soko oza na mbongo ya kosomba ya NARS te oyo mpenza eza ya moins cher nango eza $15 eza kopesa même effet différence dans la NARS eza cher ou eza moins cher. Après nakoya kotia yango na zolo pe likolo ya mbebu na ngai. Après nakoya kozwa nakoya su kozwa yango nakotia yango na bacoin interne miso na ngai po efungola miso na ngai malamu. Après nde nakoya kosala bambebu na ngai. Pona balèvre nanga na bandi na crayon oyo ezali ya Wet n Wild couleur wana ezali brandy wine yes couleur wana ezali brandy wine ya Wet n Wild. Après nakoya kosala mascara na se pona koya kofungola ka misu. Après nakozwa kaka fard à paupières wana ya Bobbi Brown neti eza pe rouge à lèvres na kotia yango na mbebu. Merci mpona kolanda wana tokutani mbala nsima. Ciao ciao.